Tant que nous avons fait l'émission dans le site, ils ont été tirés dans mon thème pour les lots. On m'a dit que tu as côté au sein, mais ma bébé fait signaler. Et là, au moins, ça là, pas de pour moi si. Et ça va on dirait la monnaie de quoi moi tricage. Mais il y a qui doit annoncer que les tricage, les bonnes questions-réponses. Mais moi, si tu as dit que moi, si pour moi, si vous avez des nani comme on a Claudie, hein? Claudie, ouais. Claudie Diasuka. Donc, comme on est posé à site là-bas, et ça sans arrière-pensée, et ça l'a bien été là. C'était non, ça va être ça là. Et ça l'a noté qu'il y a un silica pour battre ça et là, ma réponse est pas là. Mais il fallait aussi qu'il y ait un pose à mère de famille, quoi. Il pose à pire, nous n'avons pas de bête à ma carte. Vous comprenez? Il faut que ça soit à capacité, ça, et choqué dans mon atelier. Et s'est transformé dans les mots pour y avoir des macassi. Et ça n'a pas bien été de 4 mois pour inviter des poissons et tout. C'était la raté. Après, moi, ils sont place, moi, baso clasher l'autre, trop qu'à place, voilà, aux armes de dégoût. À tes armes, ça va te remonter la lipa. Mais aux armes de dégoût, na tout à l'heure qui n'a crissé dans le bachi. Et ça n'a pas bien été macassi dans les BT40. Donc, quand même, ma belle. Par exemple, tu as aidé à macassi, on a beau qui. En tout cas, nous avons pas ça à y maman. Donc, alors bah écoute tout. Car quand la monnaie qui a télévisé, qu'on a qui simbe, à qui m'écoute. Alors bah on écoute. C'est le baraté. Alors baraté. On a talé pendant la vie à Tarasco par place pour nous. Mais le lope comment le comment c'est comme si bah libéré on va comme boire qui ça yo. So bon on va voyager au footy billet. Na mbongo na yo moko. Olanda banka pour ça la grâce mais ouais ça bien yo au foot à mbongo. Et ça bien pendant l'accès na na mallette, pendant l'accès na za street, pendant l'accès na dépendant na moninga ata na sana sika précis jamais ko fera na bina amener manga lo wana sac et puis ba leader déjà ndenga na lumu ba comprendre ba comme kata déjà ba relation na au de la ba non mutué moi il faut moi famille quoi ma pena pas que les formations un bon journaliste ça le wayo est-ce nga foutre le taxi donc ce matin ba maman ba za ba lâche ba bête ba inconscient pour ça le taxi avion ça le taxi au foot au besoin d'information et elle aura moto et elle aura taxi avion va moyen de déplacement ce qu'on voit pas congolais va mon avion grave il y a ce qu'on peut voir ça nous nous on a nos féliciter Rafik à la différence par exemple ta fabrique c'est maladie différente une opération comme bien mais ça la pena que plus ça biso pour ba papi mo ma balanda information il nous a place partout ce qu'on va papi ta balanda information ba yuma il faut aux place partout mais tu vois qu'on n'est pas fait rigoler c'est comme sur l'anda kaka boire ça mais l'anda kaka qu'est-ce que j'avais mabanga parce qu'on a réponse dans la micro qu'est-ce que j'avais ma pote bayoki qu'est-ce que j'avais dit parce qu'on a entendu dans ma place par amour pour y avoir un capache avec un samba pour y avoir un capache mais y avoir un capache donc on a et bah si bah on a donc on a bien privé babi yoza et panza makita côté au pas fali côté pas ferré oyoki côté ke côté abi foza la oza isika mo net bango bazala pas ya na Fisé à la place les journalistes à la volonté journaliste à mon toiseau rapporter information rapporter mais on a la rédaction la comme rapporter journal chaque fois moi je me télé ba ezala basala on a la rédaction na agent ya comme la rédaction chaque fois donc là za boso na élément na donc on a pour na pour papier na rédaction na ba tebele basala moté kwa ba ero général ba tangela on tenga na tangela on a tena fanta on a tangela on tena na atangela te me baika mbala ya mos communiste ko épolier be internet parce que muto asala na internet ata la salle en papier zo pour la bateau moni muto azaka excel donc yele siko donc na TV au cao mais biso to ba TV internet donc ko tapita na mina kama pe na chuba Landa tezelo ko papier elenge ya Congo Glody Diasuka la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata ouais Johnny Fay au comme moi aux allons la gare du Nord bon tout justement soit métro ligne 4 qui t'a la marcade poissonnier bandaka ko mata netso ya château rouge pour yango awa toza eza entre marcade poissonnier na métro château rouge bandako mata en face ya magasin
Carrefour Market, en face Batalana, au moment drapeau, il y a RDC Congo. Au moment awa toza, ils ont un salaire rapide. Nazo Zelayo, Franco Nabango, Janifai, et l'autre on est dit boum, et Zate, Nazo Zelayo, à tout à l'air. Manigol, bonjour. Bonjour. Manigol, Oui. vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, nous, on a c'est vraiment d'autres. Oui, tu commis awa na Château Rouge awa na face à Carrefour. Pendant que l'on évite tout ça na presque un mois awa. Non, mais bien, ministère, c'est employé. On a souvent pas se ranker. Est-ce que nous, yaka, milou, awa tout ça? Et c'est comme Sukodo, en gros, en détail. Et on a eu. Ah ouais, bah voilà, awa tout ça, awa tout kaya. En gros, et en détail, exotique awa tout ça. Donc, ça aussi, bah, ça y est awa, puis na bise ça na seko ni kabisi. Tout awa na Château Rouge. Le doté ka vente en gros et en détail. Ça, on même carton moko. Doté le ka na benga gros. Donc, bah, prix au eza awa, rien à dire. Donc, bah, écart en moulai. Ce doté ka bloc en gros, ka bloc à bien, ya bio. Tina yawa, na même ça, on a ma paria. Au salaire terrain, on a comme awa, Nazanga Moumine. Awa to Thomson 5 kg 13,90 €. Non. Oh, Ngolo 5 kg 13,90 €. Maman. Malangwa capitaine normal. Makaya Boué ambassade. Ouais, bien. Oya Pembe. Bongo Pondu ya Kin. Pondu oya Kin. Siboul na 5 €. Omanwa. Fanatique à Niao. Omuna wa. Na yé libelle awa. Ngai 2 €, bite goûte 2 €, fumbwa, carton fumbwa, na 10 €. Oh. C'est dit jamais vu. Yango nde makambo fait. Donc ça, 4. Marcadi, Château Rouge. En face, il y a Carrefour Market. Au moins, le drapeau, il y a Congo, RDC. Et l'eau comme la casse. Bon, ça vous donne à mon noir. Évidemment, qui s'arrête mon frère. Tellement pris. Comme il dit, ça va, Nayaka, donc, la côte, On me l'a raillé. Congo faut que boso tolia biloko mboka na biso Et moko puis, tu es drapeau du Mandawa. drapeau ya Congo ba misi neti oyo Et comme ça m'a dit un mot. ya mai ya Congo uti ba province uti ba mboka mosusu boya ko s'approvisionner po ba prix yango oyo La vie dans la vie, on va tirer parce que qui était dans la Congo. yango oyo Awa tout ça. Au moins, le drapeau du Mandawa. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On est sur le Nabiso Siko, on a 3W, Elenga Congo TV, Balobi, Martin et invité sa fusée. Donc, il y a invité sa fusée, et pour monter l'équipe fusée, l'invité sa zate. Le Obama qui trop, Cynthia a reçu un peu mission dans la tête. Le Obama trop, mais les lots nazane a bien me sentir bomonier. Na Martin a invité sa fusée, Balobi. Dans la salle, on a bateau arraché. Ouais, mais ça arrache l'air l'exima. Donc, tant mariage, on est ça, mais ça va moi dans un moment lelo. Na bengue poto sola. Makambo ezoleka awa na kati ya monde na biso ndeko ba journaliste, ba chroniqueur, ba chroniqueuse na kati ya monde na biso. Lelo to sola abimisa pena o eza kati na eto e bake. Eza problème nini lelo nezoleka entre ye na bandeko na misusu. Donc nazani lelo awa bonjour. Bonjour, Oui, très bien, santé plutôt. Yo le kinga. Le kinga. Le kinga pour la vraie chérie. Donc non kutu na sepela déjà na yo. Amarambo bilo ça na sepela na bato belé mais yo pe oza na kati na bato belé na sepela na ko ça musa mu danze. Donc moi lelo na bengi poto sa mission. Bon, que j'ai mis 40 ans au temps ngamba bo site ya de na biso songolo pakala. A expliqué mais à sacrifier ma relation à vous que j'ai combat pour Zwanga mais en fait il y a le roi au talisinga peu maman on a vu dialogue les arabiens à la libala na amitié tant de dialoguer to mitalisani ma vérité 4 points vérité en on monique en habité yo za no pe innocent la ça na nga ça les amu ça na nga na copie mais la haute il y a un moment dit que les arabiens direct et on dit direct merci pour l'invitation et ça va bien ouais lelo oyo tango lobaka yo moke na rosa l'émission na site ana te ezala elo netika na mutema pour lelo lobaka rosa l'émission on moni mutu akoki osa na ma bébé fa signaler et là au moins salama pas de ko moi si
et ezalaka ke on dirait na mona lokwa mwa tricage mais il y a qui ko annoncer que ça tricage ça bongo question réponse mais au moins si tu as dit to moi si ko basi baze belé ke nani kombo na ye ndeko Claudie hein biso boye ko sala bien ouais Claudie Diasuka donc ba komone ko za site na bango ezala sans arrière-pensée et ça l'a bien été c'est que non famille bisanga ezala nango te ke na silikaka po ba basalelanga ba réponse et pas na yo mais fallait aussi oyebisanga po za mère de famille ko anga et po za pire mutu nanga to beta bakati mini vous comprenez il faut oyebisanga ke akapashite za boye et choqué nango ngate pena mona ke mamu nanga na lobende mo boye et se transformer na ndenge mo boye amutama ele makasi et ça n'a pas bien été de kata ko mamu ke boisson et tout c'était la raté après au moins ils sont place moi boye bazo clasher l'autre trop à place wana aux arna dégoût après ça on sala to mo lié la lipa mais aux arna dégoût na kutana kina na Christine Mbashi et ça la nga bien te makasi na bete 40 na okai mabe kwa zamu ta idenga makasi donc na bota ki en tout cas melenga pas azali ai mamno par exemple ai donc alo ba kutu ta na mona ki atelemi na ngi kuna ke simbe mona akibi kutu alo ba na kutu c'est le baraté alo baraté ana otale pena na bia talasiko ba place to komi et ça la vraiment bien te mais faut te refaire ba blog soso moni vieza mulai vieza ka site internet vieza mamudele puis yaza pro asa mutu asala mamudele faut pas ba rédaction andima ba buzo ba mususu o eza na sens te kokaka a odiali pa place na personnalité en place ba alors que si tu as lelo ndenge bokoma pena boye nayebi te po eloba matro yo ozolelaka na tele ozoleka partout ozoloba yoza mwana malamu bango baza mabe nayebi te ozomibimisa ki malamu kwa bango balaka bambuma mabe eza par rapport à nini po ozalaka mwana malamu partout na tele bango basalaka mabe yango lelo non monanga na fusée taka yo vitesse à fusée leboni nayebi ke loko eza kelena jamais ko na leka place mona lobi ke ngana za mwana mampe nga balobelaka kaka on dirait basalanga ba promo mo nga na yaka putu même pas koloba ke eza boye te elo nalobela eza boye te ezaka ke parce que bamisanga ke solution ndenge ponga na ka show efise moto na moni otangeni ngamba moko mbasite mona boy dans une catégorie na boye ke mais tant que yotalisa mama boye moni na bite eza na innocente et yokani innocent na mambo wana moninga mama ba hypocrisie wana na kana ngote moni tona ese kwa ngana pinga ngana yapa epa krisi ye mo asanta ki pena po atene na embango ngana sala parce que ya munanga nous opération tout temps au kata on peut se réaliser bien te choka rapoto ebani na ba famille ezala pena bien te moni et nga ano 15 jours na ya pena na nga mona malamu penga ki mona malamu na mona msala po eza ba émission na sali parce que l'émission pour moi faut na stopper faut na sangane na ya donc stopper émission pas na ngako na stopper émission pas no fusée pour nga peut fona ya mbara na sai na mona tuka na biso pona pas je changer la bouche moni ezala moi bien te ba émission to kata ngo nga moi malamu na nga eye ko mona na sima tango mutu aselenga ba campagne pour nga ba mona ka mo mabe ba ngo ba mona boka ba malamu pas madame na wusu eko mona na sima à partir de là mususu ya ba scannage ba komi bango boye à partir ya ba sonde et pena ko lavenga eloko ya ba son eza na mabe ke mutu va na mutu obana ko bula ka ke o enregistre ka yo sala mais omoni mutu abomaka na mbeli akufape na mbeli po nzamba aza juste yango pena nde ya kobisa pena ke moni elave penanga maka totalement ba musicien elavenga pena na mobele pona ministre to ebi pena ntango mosusu ndoki ye osi ya monana ngana ni tobimisa ndoki mpenza donc nayebi te ntango mosusu ndoki yo obeta mosusu ndoki bango donc bayebi déjà ndoki donc ngani naloba bozaki ensemble na bato ebele bwanda kolia ensemble nde yokana bwanda nayebi te ntango mosusu mpe babilamba kua ezalaki bongo na babilamba ntango mosusu babiloko kati mpe bwanda olatama mais sikoyo kaka boye malama bosota premier oyo akoma ofinga moninga akoma oloba ezalaki mpena nini na abandaka moninga yo ou bien bango déjà non juste incompréhension nga mutu abundelanga aza te mona émission anoloba otikaka mutu ofutaka mama moko embongo ofutaka mama mbongo alobelaka yo abundelaka bato osi badekonanga na batelefone ya yo kaka nosali boye orke ezalaka nango bongo te ezake moni mokusu abunda ye moko te ava bunda fo azala na bato pembeni moninga sikoyo nalakisa mpena mokili te nga na bundaka nga mpona ade ya général major grade wana de ana mipesa ezaka te motu apotelanga ondenge ade siko koloba mini te po na blessaka na maloba nanga non yoza général bango bakoza banani
bango bana ba civil civil oui ba civil en général à part la général nous sommes arrêté donc so zana le saco oui le saco ezala ko et on a kozanga te et puis parce que tout ba avec wana général le on a là ti débat bon ouais sport il y a débat mais il fait ezala quoi voilà bloc à suka omoni yaya ezala ba bloc sur photo force mais ils ont bazar juste bako selo ba campagne bako loba bako sala mais ils ont bazar juste pourquoi voir les fastes attends tu as besoin de site stress dans la côté au monde a retomber et puis ce qu'on sort sur la rate les sites la police que si on a all a dit que on a all qui pas dit on dit que on a pena sur donc yo l'équipe wana omoni nga na ça na mi na on s'est vanté bako les kangale mususu na chaussure pour la chaussure peut-être na taille na mulai pour comprendre mais na musala ya yati na ba battante que ça na ko se vanté ba pressé pour te ba site tout et ba site tout et revend pas avant que quoi voilà mais na ko ki pour ça l'avantage pour na monter et na o milieu à monter vanité voilà l'ensemble des deux alors est-ce que balinga déjà mobali na yo ou bien balinga déjà mobali na bango tant vous êtes ensemble kamba ki mobali kana tuna balinga déjà mobali na yo ou bien yo ngai baya na yo yeba na sima ke mutu mo azaka experience ya mutu mo nazala mais na kidiba na ko yeba na sima omoni nga na bulela ba no mabete tona yo vana no mais ya no spexanga globo donc on doit mettre les na mbanda moni donc yango ba fi faut tout ça la très attention ba ba lit conjugal na ba bolingo ba problème bo il faut tout évident to mettre la robe master parce que ba blog on est affectera et que ma belé mais kolinga pena bo et tout fa tout ça me touche vraiment mais le lope comment le ba c'est comme si ba leader ngo ba komo bwa kisayo so ba voyager au futi billet na mbongo na yo moko Olanda banka pour ça la gaz na ebité ouais ça bien yo ofutaka mbongo et ça bien pendant l'accès na na mallette pendant l'accès na za street pendant l'accès na dépendant na motuke moninga ata na ça na site précis jamais ko futela nga bilena amemanga lo na sac et puis ba leader déjà ndenga na lobi ba comprendre ba comme kata pena ba relation na ofutela ba donc mutu yemo il faut fanyo quoi ma pena pas que ils ont formation un bon journaliste ça le royaume est-ce que nga futela taxi donc ce matin on va maman baza ba lâche ba bête ba inconscient pour ils ont le droit taxi avion ils ont le droit taxi au foot au réseau information et le droit moto et le droit taxi avion va moyen de déplacement parce qu'on ne va pas congolais ba mon avion grave il y a ce qu'on fait donc on s'en l'oroté nous on a félicité Rafik à la différence ba par exemple ta fabrique c'est mal différent une opération comme bien et ça la pena que biso ça biso pour ba papi mo ma balanda ba information ils ont place partout ce qu'on va papi ka balanda ba information ba yuma voilà jusqu'au aux place partout mais tu ne pas faire rigoler c'est comme sur l'anda kaka boîte saro mais l'anda kaka qu'est-ce que j'avais mabanga parce qu'on a réponse dans la micro qu'est-ce que j'avais ma pote bayoki qu'est-ce que j'avais dit parce qu'on a autre dans ma place et puis par amour pour y bien un capachi bien on a sans balouba pour y aller à capachi mais bien un capachi donc on a pena et basimba te on a pena donc on a pena bien privé na babi yoza et panza makita côté pas fali côté pas ferré oyoki côté ke côté abi fozala oza isika monde ti bango bazala pas yana Fizé aux à la place monde journaliste à volonté journaliste à mon toison rapporter formation rapporter mais on a la rédaction pour la comme papier journal na chaque voix moi ba que bele ba ezala basala on a la rédaction na agent ya Congo na rédaction na chaque voix donc les azamo so na élément na donc on a Congo na commis papier na deux fois la lection na journal ba te bele basala ngote kwa ba tangi la ngote na tangi na on a pena fanta batangela te me bayeka mbala ya mos communisco et pollué d'internet parce que muto asala en internet ata la salle de encourager les autres on va retourner moni muto azara excel donc yele siko donc na TV au chaos mais biso to zara na TV internet non kota kota na bimina kamo pe racho ba voilà pour na mayele biso to bolo bande to ya moto banda ça va ou bien ça fils non le fort yo ce qu'on fait zaranga il faut combattre bativa fils voilà le fort non le makasi tolela
alors que bato nyonso baolanda biso sikoyo na niveau ya Europe, Amérique, Asie, Océanie, Afrique, donc baosepela ndenge mpenza oza na fusée pembeni mpo topanza mpo ngai naza nanga moto ya bato, donc ngai oyo baje wana ezalaka ti ngai nasololaka na motu tout très bien, soki akoze bien pourquoi pas ngai na pembeni na donc il faut todéveloppe mwa solo kozala bien fere azobimisa album na sir yo mo olobi tozelaka te oyoka mpo bato ebele baondima pe te babi babwakisaka olipapu me olandaka kaka na nkoro olandaka kaka yango nalingi siko opesela donc na libumu ekozala ndeni yo mo oloba te libango bakobwaka yo bayokaka bi ata qu'est-ce que j'avais dit dans un déjà album aux récent ça ça la signe basigne lofela te wana so abwaki nga te eza normal pour une crise de jalousie po ayoka ye pe trop atala information te am omoni ane musicien ma am oyoka pe likambo so avec fe te akobomba ngo pe po ya lobaka facilement te faut taquiner po alobaka te mais abombaka pe ce que faire eza différent na bato lisusu mais aza na evie kwa tozu bato omonana te tomonana na biso tosola ayebi ke sintia ayebi epuis nzambe asalaki nake alakisa mpena nani oyo atongaka baninga nani oyo atongaka même place azalaka nzambe pena alakisa apesa pena alakisa pena bamusicien tomoni biso toya bainnocente soko osimbi biso osimbi nzambe epuis nga na refeli donc nzambe aka na kote na biso wana toleka na biso toleka na ba 4 fois na balbum afele eza lelo nazala na balbum afele mpe ritier watanabe balobi c'est comme so oyakayaka me batiaka mpe bamopanzi obangaka bato bazalaka na kati epe ritier watanabe wana obangaka yo moko banini babambelaka kutu madame Charline Paralingo moko babambelaka bavitesse eleki trop vitesse eleka baloba so ezalaka yebi totie poids mais à la base bacomprenant mpena ke wana kutu vie donc nayebi te donc pire moto na ngai ritier watanabe tosolola tofana na baplateau nga nanga journaliste internet nakotisa nde vitesse atv na internet menanga te soki ezalaka okonifwati donc balider tu bayebiki yango wana selifilete bisko babiso bandima biso baviera watali nami la tête bien faite la tête bien faite ngana na oyo ya Samsung donc zala na alaise bandima biso sikofa balégende omoni ntango otelekisa balider mponga nasala na balider tuna bao bakufa nasala bao donc frère nanga wata tokotisanga na makambo oyo banda kala tokotisake na makambo te nga naza te oyo baya wenge bango bafana te nga na fanatique te nga na apena bolingi oni bato bambengaka wengi nga ta tv eza teke naza fanatique nabengaka sintia oyo ndenge bwakangata wengi kaka nga bongo te nga pena dorse la télévision yango nayebi soki oke fize nga soki émission oyo ezelaka baretombe mpo nga nasokaka namaloba na nga bayebisinga babike bokomokende peme na balider neti mikolo ntango oyo bafe retro te mikolo nano bafabrikage obalukisi mikolo baeste sosokola dena ya christian na eseke kuna déjà fali faire fabrikage mikolo nano pa fabrikage après un moment malade na lamu nazo lisusu bato na ngai bato balobaki profiter po poste etikala mwa vidi yango profiter na ntango obendengani te na profiter po fabrikage badeplis mikolo mpo nazali pa mondibi mosiko bien nanga ezaka jezopanzana nazo respecte bato tout naopesa bato tout honneur na bango so nayamba wata na bashi nayamba pe bebe tolenio yango esala bango nyonso bazala bango normal moi message na bato tu baolanda yo nautioloba bafonifwati awa nayebi te kutu lobi so tookakaka bakroni nini nini lisusu wana lilo bayela misonga ete bayela biso balemisa bapesa biso bakombo tro te po tosalela bango mpe kaka mosala na bato balinganga bakonte olinganga émission ezalaki na bene babika mpona leka na site me naleki kaka mpona planisa presike nga na soda donc nga nabundanga kota ternes nabundi mpe na loni donc claudie diasuka bambote na bango abasi amona ngai mingi make bakanda la mignon donc claudie mpenza mwasi kitoko azaka mwa makeke moko akotaka po esengaka bon mosala mais totalaka plus la base na biso ezala bien bato nyonso balaninga joel muya dior wana bato nanga pepe kibala bato nanga bijou nde bijou et merci en tout cas na kai embe merci na Chancel Lemba, merci Naye. En tout cas, on a fidèle na batanga, on a fidèle toujours ma poste, Patrick Muzamba le maximum, Edo Muzamba, Venanga Mumbata, basé belé,
baza ebele Patrick Makoda Guy Makoda baza ebele wana batafere ekola Arnold Matiki baza ebele pena baya dada en tout cas wana bato basoutenanga mpe baza ebele mpona ye batafere ebele côté fali kupa nayebi bato vraiment ebele Est-ce qu'on a mis tout ça à bout? Tu as bébé na biso ya boy. Abimse na telo. Bébé na biso ya boy. Bébé na biso ya boy. Kake c'est pas familier. Bobo kake c'est Bedi Badiata. Bébé na biso. Sous les kauka, bato bébé bakota fali wana dona yebi bato orchestre. Bébé na biso. Bébé na biso Martinique pour soutenir Martinique. Asa prise na biso suka auto bomba donc likof na biso auto bomba na sima bikomo dans la réserve. Hein, la chronique. Bébé na biso to soutenir ye nenga na soutenir ye et ça la bien donc ye pena to tchema boko tara ye la ya licence ya le kinga na classe donc ye ya licence to soutenir ba t'abonner to na bango besoin ayi on est façon on ça na musalo mona pena que intellectuel donc to soutenir ye et ça la bien et c'est là qu'il est capable soda na ngai donc ya makasi. Alors merci à trop au moninga na totala na biso lengi ya Congo donc tout ça va très bilinga Lobby bien sûr donc bazana bango cool bana bango bon so fena bango au senti pende le romo mais na place muto sa musa na bien pourquoi pas pas débordant l'été ba bien mais ba tala seconde si ba ok wana ebi ke bakati vous comprends batu na yo na ebi ke bongisa ka mais yo ka batu no bongisa nyo so eleka nango bien mais en tout cas félicitations na boulot ça là ngamona landa ngo na tala ngo pourquoi pas ndeka rutolo ba dikolo il faut en affiser donc pourquoi pas tous à la raza biso pour et ça va bien aux sites oyo ngana bosser awa mais na ba makambi nanga na ba vitesse nanga na oloba ntaniki fiser na vitesse ça tout na ça va wana fiser bon le tous qu'on na ça va boulot nanga moki ndimi yango pe ba makambi za donc nani awo donc merci à toi donc tout ça va papa chéri vous savez image vraiment la radio il y a papa chéri l'homme qui a mis dans coco ozo kota papa chéri pena non il y a Cynthia Rapachi général major donc terrain être dans la vie non il y a oh commission c'est hier non na Hollande wa kebo na landi ponga na landara mais ba yeba na ba ko landa on se aura moyen de transport moyen de déplacement ça quand les pour pas vieux à d'ailleurs mais ça on va le ba vélo na katsa ko landa na makambo pe bo mama wa CCC et ko zanga te isa bondima bino ça non so to yeba rande te zeloko ta papier elenga Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata